Papi Gen. Et le Gunanga soit dans ta vie commune, on est à l'ongue, vous avez tout le monde, vous avez un gars. Au lobby. Moi, ma tête, là, voyons. Passe dans ma case. Et que t'as la combien de boyaux? Ma Kuluna. Ma tête, place ma Kuluna. Soma. Tu n'as pas ça, que ma gagne ma Kuluna. Et le gars, vous n'avez pas. Yes, sir. S'il te plaît. Papi Gen est au la vie. Ezani. Non, mais Tchang, vous êtes district. Tchang, vous êtes mouné, Njili, Masina, mais lelo tu amboma opesi pomba la changu valeur ponga changu wana soki tu na yeba na pour yeba na pamote sur les années yo so na tout Papi Gen est au la vie. nani ma mettre to solati mais on est pas prêtre na changu faut ne pas komba ngo na ki ko na bi komba ngo na poto et pas tu amboma comme on dit changu na bi na poto pour si wa na donc yo ntisa yebe no changu papa neli makama papa simo ki mbanga ni nzalo donc yo zeno na camarade ya mona Njili kimbateke Masina mikondo yo moni na yebe mission na linga ngo so koto ngo memanga na yeli ngo dépôt na boy na poto abato asala de mission pour mission yo ba leka pa na yote pardon na yeli mission na te pardon papi voilà nga beno sepela te papi nazo kumisa papi no le gacho ba chango te tant que l'aéroport de Ganzani papa na bandala ko ela ma solo hotel nga pa to na ipe lobi na komisi na yebi chango pour na mettre tu moma na yebi chango pour na ye c'est bon to chango yebi no na yebi amote merci beaucoup ce que tu as salué donc na chango comme yo mbola yebi ne biloté Baninga tango kokie. Papi Gen est au la vie. Papi Gen est au la vie. Papi Gen est au la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini? Kuna balobi nini? Ah balobi nini? Veut dire tolobe la vie. Papi Gen. Papi Gen est tolobe la vie. Papi Gen est tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga noté. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazalaka moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Topesi bino mbote bande kolandaka biso partout à travers tout le vie officiel. Merci na bino nyoso bana Congo. Merci na bino nyoso. Yo disposaka temps ya kolanda biso. Yo disposaka temps ya kobenga biso en tout cas. Eloko peso ezate so tolobika merci. Merci la grande équipe ya tolobe la vie. Tobenga bango grande équipe parce que bango baza bato ba travailler dur. L'honorable 4 fois prêtre Washington, Washington. Mutaneki Azarateti le nom de mon été. Rick Shimanoka, PDG authentique. L'authenticité dans le sang. Merci Napino C. Agostino Masso, sa papa social.
on a la camionnette Mbola descendant ya papa Simo Kimbangu. Il va bien quel honorable 2023 député. 2023 député, confirmation. Merci. Alors, tout ça, ma mission est belle. On a camionnette Mbola. Banan Kamba, nous sommes de Binombote. Bakimbangis, nous sommes de Binombote. Oyaza, descendant puis représentant. Il y a Bakimbangis. Bouche autorisée. Bouche autorisée, il y a Bakimbangis. Camionnette Mbola. Papi, les carte illimitée formée la souka. Dans la camionnette Mbola. Bonjour, Papi Gagne, Tolo de la vie. Aux journalistes, sinon ça une émission pour nous à la villa, on est sur Makassi. Au début, on a dit que nous avons pendant comme Malélo, côté micro. Et c'est mon nom à moi, on a donné au bout d'un an, tout simplement Nicolas. Depuis qu'on a outil qu'on a Nzambe Nangai, on a outil sous. On a outil qu'on a Nzambe, on a outil excellence. Donc, bonjour nos pères. Voyage de l'année. Que voyage pendant na Congo qui ça et le cas qui toi. Donc quand on est allé mais ça va. Il y a na Kenya comme toi en ensemble de pena. Comment est Kenya toi comme on est dans une piston. Non que ne Kenya trop dans le sens que au moins les lo tant que tonga qui mo loko il faut ba na Roland toujours parce que non Kenya trop parce que mais ça la mutu oh on tient le Kenya trop. Pour tout ça, Félix Tshisekedi, tout le monde a noté fatigue de temps. Et Naza Pena, comment dire, on a approche à Claude Tshisekedi, le président Félix, pas un coach, on a fait ça entraînement. Nous avons une approche, on a joué ça. On va aller en foot à tabac. Dans un moto, joué ça. Donc, voilà, comme le monde a politicien, aux anneaux apolitique, mais aux anneaux la choix na yo, c'est comme le monde a la relation morotena, pas politicien, mais voilà. Donc, vous tenez vous dire de pour les avis mais ça na yé na ma politique. Alors comme le monde là, nous avons répété la vision, bon inzam, inzam na moi la banane, inzam bon. Au moins, question de la CPL, mais la limite de la question de Tuningaï n'est que ça a république à rapport au Tuninga par rapport au Koyé. On a retrouvé que nous sommes là. Il y a un Congo, si on est le Kwana, au Yébi que ça peut monter. On va corriger. On va le montage. Hein, papa, nous avons pas. Mais au Yébi, c'est simple à micro. On a salinini. On a salinini. On a mon abattu. On a mon abattu. Au fait, c'est la mission de Bakoute. Moi, on a mis toute la mission dans ça, les missions on a calme déposé. On a tombé à tous les ans, on a dit, tout le monde a apprécié que Mingi, à ça la mission il y a une ça la combo sportif au Chouambom. L'embata. T'es Chouambom. L'embata. T'es Mbata. Mais on a bien caméra de moi des années pour massimo. Mais on a les Mbata ben à monter. Il y a on a vu que Chouambom na suka. Voilà monate, faut la monate. Il y a on zo baké. Avant déjà la yo te mettre dans la liste. Na lingi na yoka. Pour na on a vu bon parce que tangu na moni ake po na benga ka ele msubongo kaka po na benga ndenge na yoka ka milinga ka yemo kwa mikalinga kana kena bongo. Mais tangu na moni sikoyo a solo li mabela micro na yo ko toucher nzambo ya ngai ko toucher kutu bakimbangi senyoso a toucher penda nzambe ka te ba toucher église kimbangi se na modèle nyonso a toucher on ndenge siko ndenge toucher bongo donc ndenge na zo répondre mo ya on a dit que na benge tu moi parce que kembatable na ye wana na kanisa lobaka na ko tala mo sikoyo parce que 130 kg na ye wana lobaka na ko tala mo parce que na kibarate c'est ça c'est ça na solo bana yo kozanga na epo oyebi ngena ko seki parce que na epo seki yo na bake na zo ba tu amboma na opese mise en garde avant ya ebi dans ça la kanda na laisser monter parce que tu amboma a déconner na maloba azo ba makambo azo ko se contrôler te a ça be mission de gauche à droite ko toucher bakimbangi c'est na papa Simo Kimbangu qui anga nzambe ya benga ranga yam ta benga na memela kamba mais azo ça est yebi kamba te te papa Simo Kimbangu qui anga nité a yebi comment te aza ko boyango on a dit que nazo lo banano tu amboma nazo mise en garde o ka na to solano mais tabino na kebisi yo
donc non ça l'émission yo ce qu'on a que sur l'équipe émission on répéter bloc lobby 130 kg dans le bakana na kotala ngo on a peu na po bundate tu amboma mon 130 kg na wana ngala kotala ngo ce qu'on a que sur l'équipe au déconner le sous de Congo 130 kg na wana na ko visiter yango Nandeni au mikanza au 130 130 euros pesant 60 euros baraté c'est le temps on va nous baluka papi gen dans le bien ndenge na lui doit comprendre pour comprendre na bi 130 kg na wana yoka melia aussi la camionnette tika trafic bon tu vois maman yo ba mne se bon bologa imbattable tala l'esprit bien elle va bien c'est quand on bon quand on la ça quand on ya jali gene omoni tozala mokili oyo lemo tosalaka toloba makambo photo vérifiation parce que ngai nalandaka mutu na ngai Tchura Mboma nasepelaka mingi parce que aza sportif moko oyo lelo batoyi basepelaka teke sportif awa na Congo na poto ezalaka kaka makambo toyebi ya bitumba biloko ezangazanga ntina nake na domaine moko esala plaisir ya kotala ye mpe eloko opesanga plaisir neti mboka moko mikumisa soki ntango nayebi ntango par rapport na ye mpo nga aza mwana ntango liboso oyo nga na vi na nga na moni mboka moko akumisa eza nini non mais ntango eza district ntango eza monene eza njili masina naoka alobaka ntango kopesa baso ebelebele te nayebi bakoto wana te mais lelo Tchura Mboma opesi pomba la changu valeur ponga changu wana soki yoto na yeba na pour yeba na pamote soki zani yo so na commune na tuninga na vite fait yo mo poto elongi oza commune elongi oza commune soko tango to na motali elongi otali pe longi ngo mitali po tali ngo be elongi oza wa te na zeba suite yeb sama papi ke ne ba na te ma yeb sama yo nzambe attention commune nga ya suka na commune papi ke boyo commune ngaza mwana ngapa disco commune papi ke elongi na nga so to tala bi commune nga koza wa pe elongi oyo koza wa pe tuna elongi koza ngapa mwana matete olobi mwana matete na bayo elongi pasa ndo makasi ekatala kometi boyo bakuluna matete pesa bakuluna soma kuna pasa bayanke bakanga bakuluna elongi bakuna te pardon ikanga s'il te plaît le pas elongi za le ba la méchant olingi ni ko papike monia oyo elonga bana bumbu te elongi oyo ezalaka place moko na bumbu oyo babengi obi komi nini na bumbu tikako pardon nalingi tobetisa maboko na bakomi na bato elonga bana bandaluma wenge tokoni naele wenge s'il te plaît olingi nakumisi komi te nalobi nde naokumisa Tchura Mboma afuli chango nasepeli chango da fulu eza Tchura Mboma da fulu on chango fulu ma te ngala yeba par rapport à ye non mais bon ba to ba chango yeba ngote papike nani ma bete reto solati mais on est pas prêtre na chango fone ba komba ngo na ki na yebi komba ngo na poto et pas Tchura Mboma comme on dit chango na yebi na poto kono si wa na donc yo ne tsa yeba no chango te papa nani makambo papa simo kimbao kanga ni nzambe donc yo zeno na camarade ya mwana njili kimbateke masina mikondo yo mwana moni na yebe mission na ngapa ngo so koto ngo mema ngana na yeli ngo depo na boy na poto bato basala be mission pour mission ba leka pa na yote pardon na yeli mission na te pardon papi wala ngabe na sepela te papi na zo kumisa papi no le gacho ba chango te tango ke na aéroport le kanziani papa na bandala koyela nga masolo otoyelenga pardon nalobi na komisi nayebi ntango mpo na maître Tchura Mboma nayebi ntango mpo na ye c'est bon nayebi yango te merci beaucoup siko Tchura Mboma sali donc ana ntango kamiote mbola yebine bino te chacun portera sa
confiance de ça pardon ba ga ça pardon ba stratégie simplement il ne vous a non na ligne ko makam o te pona lobité na ligne za la bo na ligne to mté na bi mutu te na okende bo Chouwa Mboma aleki pano déjà bon on a quand même to tchela bino au papier que na tchela bino extrait wana bilo ka lobi a solo di trop na attaquer ba kimbangi c'est pour les kamoka pied o li kambo tout ça pe na droit nango na mboka na peso to fadi bien ba kimbangi c'est na tino ba nekongo pour tout le monde na te ba lobela comme na sauter le lot to bimis to bi ça ko za seni pas à moi na papa Simon Kimbam kiangani nzambe mais les bimisi polémique moko bato ko finga donc bato ko finga ba kimbangi so ka to bimu e ba konza seni wana o ba mettre na wana bato ba lobate c'est comme konza seni yoka na papa yoka papike uti pa na bino donc to so la ko bato bazo belo bazo quand même finga la tout na question moko pardon c'est to que to ko tambala moko to ko tisiko merci bapesa nyonso babimaka bakendaka na ntango bakendaka na nkambo bapike nabi avant la personne na expliqué biso eza ya nini question eboya mais o na eli parce que to finga mi pona likambo moko alingi na ba comprendre nango ba otalo pena bilili o to tcha mo extrait to finga mi pona afingi bango afingi ya mabe donc à partir ya kadima comme ça muluba bango bazo considérer que azali au Félix le président Fati Beto muto apesi biso ye na kimbangiste abimisi mana biso pas que le président c'est non c'est le kimbangiste asala ba azama la poto donc atamola monde atie mais ça kimbangiste vous comprenez donc na ko expliquer bien pour na benga même le téléphone ba expliquer pour c'est qui kadi ba ninga bien mais à partir wana ba topete mabaku atena bata failu mala mwa mikemikasi na kin bato finga edisi bangisi poto tumba yango poto na wala kipakite monde entier donc bato pele ba niko maengele basala biso na kin baza ko ba mettre avocat moko pas donc a gagner même procès moko te niko maengele wana donc a pola kaka yem da kanisa fan diongo kutu pour ba kene na jugement a betia côté ba kena Mike Mukeba à côté a betia a gagner la procès mais niko maengele azo parvenir pour ba kadima wana église kimbangiste ba kadima bazala kuna te ba chilo mo bazala kuna te ba kabongo bazala kuna te papa église kimbangiste ba kolo nyonso ezala minoko nyonso kuna niko maenge wana siko yesu so tiro mboma zwa nko ba coopérer niko maengele wana pour amutu na ya tu mo ko sasa biso na poto ko be biso tukaka siko longo mama kadima wana akuzo kota tina samai akomi ko sala akomi ko critiquer peut-être que ba kimbangiste na ba verbe la biso na ko critiquer nzambe na biso azoka na kin toadi akela nkamba donc tu wamboma tu na ngai za ba limite na tika ko ngo finga no ba luba o kritika wana oui à partir Félix olingi Félix tête olingi président Félix Fati Beto olingi était tali yo papa aza homme politique oza la trop critiquer ye ne olingi wana côté na wana mtakota te mais donc on critiquer mais qui se réveille pour tout côté politique pour mes athées on dépasser té n'engo dépasser wana le batam keka dimala le mso clarté comment ça muluba domina kimbangiste to suka wana mais ko toucher ba kimbangiste te o dénigrer biso ndenge moko to abiloko pa ba kimbangiste pa na yo o ba ina nzambe na biso bato donc dès la dit que bakimangiste bata pasi donc on le bien belé pas tout fan d'aller sur ma il peut s'arrêter ba courir s'arrêter tout en moment to bazui bakenda kuna mingi c'est pas bakenda kuna ya wa chomo wa les autres yeba vraiment et l'on bakenda kuna et l'on basora non parce que bakimangiste c'est que non basora kuna ala ezala pour et bloquer encore Congo voilà aspirine au moins place au moins une réflexion boy muto aza na kata kinto na ko résoudre le kola te mutakimbangisa ko résoudre le kola yote bango basi ba inkilika bango le monde ba melisa bango le moko bango pona bango ba mona ka o bazo mona mais bazo ta la souffrance mais les gens souffrent yo quand ils sont tous dans la kata église kimbango na baza malamu parce que bazo se retrouver na maluba tozo bazali parce au milieu du monde partout ba mona que non mission est à défier papa yo ko ndima camarade na yo a nommé ba assassin bazo bo batu na est. Mais alors bien qu'on soit à l'aéroport, ce qu'on a besoin d'aéroporter, nous avons besoin de planer une solution. Ce qui est fait là qui bambo. Mais nous sommes d'accord.
ozo préserver parmi 50% ya bavandaka wana balamuka na ntongo balati fer babeta muda krikidukudu bazomela oko baosala te toloba te ndeko na ngai il souffre aussi parce qu'on n'a pas passion et bandeko nanga bakongo wana nazosenga émission moko nzela ya kamba wana bato tuna ngai bato bakufi combien milliers de ezala no malamu te nzela na pona okende kuna babongisa ngona noté bato azokufa tongo midi poko mais bozana pouvoir na bozo sepela peuple azolela mais non faut to bato à un certain temps il faut bato baso na lobby na corona bakangaki ba église nzamba yokaki te ya kusala na wuzu yo nanga toza awa na Europe toza na France bakangaki ba église nyonso nzamba asalaki bato grâce te ya kusala na wuzu atika yo zolanda nga na ngai ngolo bapo bakangi église bosoki bakangi église bakangi na banzambe wana bon bakangi église babi banzambe nde bazala kuna na kati c'est que bakangi na nzambe donc Dieu existe yo wana to na besoin asikola mboka nazo lancer message pa ya papa Sami Diangenda aza na Belgique oh papa Sami yaza différent na oyo aza kuna viens wana na Sami Diangenda mwana ya papa Diangenda bongo aza kuna dana wana ngana kutengana yo yo kuta polémique papa Sami Diangenda mutu nanga oh viens nanga pese na mbote place azali vraiment soki moyen azali papa yaka na vraiment papa comment il papa Sami Diangenda papa Sami Diangenda likambo yo nayebi ke ko toucher bakimbangi soki ko sala bango passe mais yaka na soki nzamba ko sala grâce vraiment to meka ko éclairer likambo yo parce que toko kondima te milliers de personnes bazokufa wa ke no fanda kana kamba ndengo wana ça se peut pas se faire milliers de personnes bazokufa ba ko fanda ba église de réveil nde ba vaina bitulu kundengo wana alors c'est le président bakenda ko luka nini kuna nzambe na ngai so président koti eloka liboso mbango na obiaza mutu na yo papa Sami nga nazosenga émission omelini ni papa yoko politique okenda ngo vitesse boye papa hein muno de nile chakenda vitesse boye soka na boloko tcha sauter ba place msusu yoko toucher bakimbangi senyo wana te papa yo solo la ngai olobela fula memo na nkambo bosani obeka nkamba wana abiso ozo traiter papa simo kimbangu respect ça te mais na lobi papa wana yoko bengi papa wana te yebi comment on a été yo benge papa wana te papa wana boniko tu vois ça peut la respect ya wana za papa wana nzambe ozolingo santo okempanzi azanga nzambe na bino oye bien papa bige si okuna boza nzambe combien nzambe nzambe bani ko question banane ko te banane te question nzambe ko nzambe te nzambe boza combien ah ozaki yo ki bangi sepe ah oui na bien ngale lo ngapela ko nzambe na kilo na kimbangise susa de bana parce que pardon na sana yo na kimbangise pe donc bloko lo bana tika lo bango nzamba za moko nzamba basi moko kema nzamba za moko papi nzamba za moko tala ko nzamba mona na te papa pardon nzamba mona na te pardon te bana mutu omoni ko pardon omoni ko ngwana titan bo tika kundima teke nzambe ye wana oyo boyoka ka balobala ko beta no ti eso ba beta no la règle bien beta ko yoka ba na silisa mvuluzi to ndima na silisa no ba silisa titan bo ko sosola te bondi ma ke simo kimbangu kyangani simo kimbangu ali puta ye wana veste papi gay kongo tika ko bonga te vie kyangani pardon kosola ane mwate bon papa simo kimbongo na pesi mbote na bani papa nzambe na pesi mbote na lobi na tino pesi mbote bon babike siko chumu afini chura mboma a traité ye papa wana yoka na pardon azo benge papa wana chura mboma pourquoi tu traiter pour na kaka dima wana chura mboma tomboki chura mboma pouvoir ngo sur la pouvoir ngo tika na bongisile nanu chura mboma osala lobe biso na 1 million la nanga bia c'est oui ndana yo loba na yo ke na yo comme touché papa simo ki moko kanga place ba président tout le lobi wana ba président tout ba kenda kuna oyebele ba na ujate et pourquoi ba kenda kuna yo kanga ya moni Félix non le président Félix Tshisekedi na sele émission liboso na yo avant comme président tukutana na président na Saint-Denis ndena na les descendants simo ki mbanga ba ki wala ba gi micho ba maître Chingtong pour sécurité comme la mbola comme ngaza numéro 1 poto grand maître ne wana maître le maître tout na mikili merci beaucoup à part tu merci
tu as envoyé le lobby. Comment ça va? Continue. Yo représente tous les maîtres. Mais tous les maîtres. Na yé auto tangana. Ya lobby auto. Ya a lobby. Il fallait passer le roi lobby. Na yé. Azala ki wana descendant azana na moni na bisi na bengiye na moni na pese moto. Voilà c'est le lobby. Hein? Voilà c'est le lobby. Avec na bossa il faut avec Félix. On a bien comme on a été. Na bisi Félix na tout sur la table président hein tout sur notre yoka mais non mais tout sur c'est ça fait na ngai pour yo ni ngami te ba yo ngodo mi ka petit on a ça fait na mais la fête la bimaka de fait na ba ko ça va belé ba ko na bisi tu vois moi petit na ma master te moi bon de ça te temps na ben na demi vie mo na bi Félix a vie na ngai mais tant que yo obeti lo msuna na longo yo mama yo za petit na nga papi gen petit tika tu vois comment c'est petit ata tala bakela 130 kg petit yo va bien ça petit tu vois mama ata le bali ba 130 ba 150 kg a petit amke te na ba yo mdona lo le bas ya bisi Monsieur Félix Sekedi mais c'est tout bien que Félix Sekedi na binenge zawana tu vois Félix na binenge zawana okoma président na pese mbote abina yo ga ba tamit mbola bi a Claude Sekedi alobatu a beti anga solo na hein c'est Claude Sekedi a beti anga solo na na la pire master non Claude Claude le ngai Yo aza ya Sekedi la pese yo mbote vele mon frère ben excellence aso Claude Sekedi et aza Claude Sekedi papa to kende président Félix Sekedi ya excellence voilà yo na to sola oza télé bon ça maloba tu la bien excellence yo nga pona mo minimiser bon ça maloba kin wana oza besoin kin bon ça maloba tiko kotanga na stade wana Claude Sekedi na bien excellence na simplicité bon député oza député wenge na yebisi okoma président la descendance na le bon abina merci ndenge omoni mpe lelo akomi président wana ndenge akomi président wana na osola na yo twa mboma oui bozobundana bino nalingi bato afinga ngai te mpona yebi ke pour émission ata babengi bafinga nga so abika lobi mo finga émission bana ndiri bafinga nga biso babengi pa émission na yo mais dire boye babi muto benga te menga na bengi na ngala bala kumisa nga Félix OK yo Félix Sekedi na donc siko na micro twa mo yo ka ngai bien moni Fatim Beto au sala mandat mando eza na blocage ni mandat yo donc di mate mando penza eza bla ndenge toujours la qui ndenge penza zo kende eza bien te toujours di mango voilà entre parenthèses voilà tout ça là et nous sommes politique dans expliquer en bien mais mandat so yo pas le politicien te voilà c'est na quotidien côté donc c'est le retour de maintenant lelo na ma candidature lelo te voilà sikoyo pour 2023 to loba tu vas m'envoyer au camp portal là 2023 na dit que élection ça va 2023 et le comment après au salama donc bima Fatim Beto voilà sur là allez ba déjà pourtant moi on les sélection au fin on le base deux mandats il y a deux mandats t'es assistant tant que tu as deux mandats à changer constitution tout sur là na descendance mon banque Camelette Mbola yo oza moto défendre ba kimbangiste ouais oza moto soki so muta lobika ko ba kimbangiste yo ya uyela ba ye ini kimbangiste za te que no kaka papa Simon Kimauté yoko taka makamba kimbangiste tout donc ndenge zawana eloko lobi ngwana to tiki au pourtant en politique to beta ceux qui m'ont touché kimbangiste le bas na malade wana ou bien naoki ba bengi benga te na monité mais ce que touché kimbangiste ce que touché na ben à 10h3 na 5 bon na la benga na benga ka na bola na ko benga gege nous sawa so posa empêcher na bengi côté mususu na lo bengi ce que dingo yo ka ça ndenge na yo ka ndenge na lichwa muma to lo ko na chwa muma ko kimatika na pardon mais que c'est toi c'est là pour émission ça comme là yo bon ni pas si bon ba muté peut-être on ça l'émission to tina tu ma finga nandi meneni te yo ka etalinga mona etalinga te nanga ba ko la miki ba yo ka nje kuna etalinga te ya on a dit que nande tu mboma et tu mboma eza faute na été comme ça moi na père Denis Lessi pour Denis Lessi pe na landi eto a profiter yo ka Denis Lessi na que non la depuis trop azo chrétien mingi ba kimbami Denis Lessi mais c'est Denis Lessi Zondo webi nessa l'émission pour na juya fana ya ba ipsinga
batela maloba ko ça ningo sala raté eza émission bato bakotala ngo bato oyo mpena ya likolo deni les sinon peut se conseil to benyo na kibami c'était bosala bafati mone dingwe yo alobi etali bino mais za la limite to namoni ndenge qualifiaka papa Simon Kimbangu tanga nzambe moko linga kosala neti au chrétien deni les ndenge po longi mama pasteur okende ma musique c'est bon mais deni les nazo kebisa yo nazo loba na yo kanga mbanga na yo akomba papa Simon Kimbangu deni les oza ni mutanzambe oza muta mokili oza yo mo ko bakanga ka yo kota ba prison ba nini oza wasco bona boye Carolite deni les kufinga te kama kufinga parce qu'il y a fingité tant que yo mo finga moi je suis ndo finga c'est na lobini na beti ba kuna ko fete ba kuna maman livre na beti ba kuna na lobini pardon rappelez la ko ça mission na longolango na lobini te longola na lobini kasi ba Carolite ko yo ba Carolite za mfuta donc on tango na kata ngombe na pour la Carolite ya ba be donc mi fingi mo ils ont Carolite za finga be bon c'est bon OK Denis Lessi s'il te plaît na liko ko suna komba Simon papa Simon Kimbangu kana na ndoko na yote usa ba fatem ne dingwe so bo sala ba polémique na bino mais ça na limite voilà un bateau tout na poste na répondre bino ité akanda so ité akanda on a bien ta bilamba salito na pardon ta bilamba bien dans des comédiens te comédien na Kimbangu te la Roliama comédien na Kimbangu te bisoté ba musulman so sali comédie ba musulman les caractères vous font des occupations dans mboka comme pardon quoi pour ni nem so te donc il nous bien lité akanda so lité akanda pour tala on te ba benga so na bikuté na tala ko une fois te ba psena ko o dekonaki no benga comme le bien benga on na tala ko une fois na comment on a fait pour la bosse la monter na bien te na comment on lité on lité akanda na tala ki na mon ko mission lité akanda to c'est il est très bien comme ça ma bakuko lité akanda na tala ke te na tala ba théâtre te parce que na batala ngala mbola kabini na mutu minene te na star comme vanda comme tir donc et kota ma belle mais c'est manga te naité donc lité akanda hein ba comme la mona boye bala pété pour papi gen na pesa komba quoi ba congolais te des pères mawa des pères bébé nawa te non section de concerté papi gen te to c'est pourtant depuis la Congo gen na zalaka te yes sir te to non so anoni ozawa na beto mani gen na bisango de bloc tout wana photo éviter des pères l'homme so pas mo so no tala lité akanda Simon papa Simon mo za camarade na hotel kisi mbangi c'est pas camarade donc ça va théâtre na yo kokota côté na biso te Yuri Kalenga petit boxeur moko na poto wa beta ke pa ma Yuri Kalenga nani Yuri Kalenga boxeur moko asila ndima ta Yuri champion poto na so ta mo so ni nani kama bete on se bete so omoni de ça et finalement boya no tout le monde soko le ki côté le kala côté la ngai moninga ngai nga ba finga la bonga na sasa ngai ngesala ngelote mais soko le ki côté na nga le kati tete o Yuri makambo Yuri Kalenga na landa kioko ozo critiquer Kimbangu église Kimbangisi na ba parole à monter place de betre biso mais Yuri Kalenga ça va fatir on ça na ba lité akanda na ba oyaki pa chuwa mboma c'est ça que moi maloba parce que moi les capoter na tal ça que yo comprendre qui donc pas ba Kimbangiste comme mekaté aussi na lobby la ko air moko tant décona pour la fali na teme la kayo parce que tant toucher fali de toucher kinga faut na recadrer wala les kakine oh yo ko toucher nzambe talenga na yo ko le souter yo lelo na eli yo te na eli wanga zo le passage na eli awa ko tcha mise en garde na bandel susu ya nani comment on a dit on a dans cette émission oh Tchang comment qui comment oh de Tchang dans ce que Tchang ouais bien tu as bon pe olobi lisusu ke batu bakena question ngi ya kamba bakena ça ni moi et c'est tant yemo tant présent dans kamba est-ce que vous en tic moi le blabla le monter c'est un kamba vous a fait na ba au moins tant bien logo pour nga sur répondre kameti mbola on dit mangaité mais zo benga ako yemoko ako ya wetso ye o tuna yo nani na benga nanu benga wa zana zo benga chua mboma
azokrite bakimbangisi na nkamba nano be nazobenga po ozoya no mbala moko esalanga bien omoni biso nalali tuka mpo balobi bakimbangisi pourquoi tozobima te tobimaka libanda tosala badésordre te toza banon violent. Ouais papa nayebi ke na dérange mais oza na temps te osola moke mpo après naza direct na émission est-ce que ozwa autant po expliquer lo moko nasala émission mo awa disposé zala passé na passé au Papi Gen grand journaliste atuna mituna ongali biso na koyanole bien te mpo nga bandima ngai te zela ye wana bo se présenter. Voilà papa mbote na yo oza wapi boye papa naza na nkamba nouvelle Jérusalem kombo na ngai Aposa Limba mwana mongala chargé de mission ya chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste naza présentement na nkamba nouvelle Jérusalem. Dans la minute attention on va solo en direct de Kamba na kombo ya tata pe ya mwana pe ya tata molimo mosantu kosolaki apele video komona nga naza na nkamba naza mpena ya nsima ya temple vous avez la capacité à 37 000 places assises. Vous ont représenté 37 000 familles qui ont relégué. Nous avons 50 000 martyrs, 50 000 personnes. Nous avons la Nouvelle-Jérusalem. Papa na biso Aposa Limba mwana mongala na zala mukilo mona na tuna yo siko yo na kimbangiste c'est-à-dire en fait na kamba kuna musali ozo sala Voilà, mutu na tuna yo mutu na batu batu na mingi lokola zio pe boya en direct ya Kamba mais kana ko bisa biso est-ce que papa Simon Kimbango azala kanzambe azala kanzambe na ndenge ni merci tata Simon Kimbango oya kutama na leo za 87 kolo limumba ba bandaka mutuzala le 6 avril 1921 kolo tolobaka ngai na keka sina simana ngana mutimuna on abuya mutukisa bilaka on ngana sala kite amusala ni kolika ngai yango wana takukaki abiye polisi ya kiba baba Simon Kimbango asololi na ye ezali ndoto te ezali petite réalité aye boye alobi papa Simon Kimbango ngana kima ngana ekopesa le kosala kokontinue mission ngana tikaki papa Simon Kimbango ela kukala kote ali okokoka papa Kimbango esa melio namo esi sa fitu makasi aisi mwasta mama mwelo mami kiaonda esi za bibia sa 21 alobi na vie mission ya collège ya kokisa eve oya atikaki alors petamboka mpona na seri le kosala équipe de ban mama molo ye mwasi ya papa Simon Kimbango basi moka apeti le 5 fois le 5 continent Afrique, Europe, Asie, Amérique Océanie wana ibi kusati bani sizabuli wana pesa vete na mboka ya ngombe kizuka afasi ya Kamba village voisin ya Kamba basi mwema ubanye koleka amoni mwasi mwana kombo ya Kiantondo ndenge asemusaki azali komeza agonisante asemusaki demi abinisa basi mwema ya mwana donc l'église bangisi bandaka ici la Bible 21 donc date moi ils allaient considérer comme étant aussi la date de la naissance de l'église qui va si vous avez demi abinisa papa Simon Kimbango on est tout pour célébrer na mikolo to le 6 avril 2021 centenaire centenaire bangisi pour la motuna na yo ala ezami oui par exemple tata Simon Kimbango tata nzambe ainspiraka banzembo eya enoba bato
dans le monde, il a qui ça noir sur blanc. Même dans ma caméra, pas facile pour qu'il parle. Mais il m'a parlé des motos à ça pour que mon sous. Ma juillet, ma tine à site. Ma côté la carte de l'eau. Ma soudé, ma bois qui n'a été bail. À Bibi. Le moment où on a fait, on a fait au tambour. Ma camati, ma tine à carte à site, ma tine à boule, ma tine à site, on a fait ici. On a fait des messages. Ma camata, ma tangaye, ma tangaye. Autant de semaines à y accorder, pas mon argent pour faire des séries, je suis mon abonné, et on a aïe koya. Bakaki, Babio Bokene, parce que naïe, tu n'as qu'à suivre. Très rapidement, à Bissoki, pour la monnaie pas la bataille, la mosse la gaïté, très autant pour la tête. Baki va suivre la baïna, mon silabana, donc voilà, tu n'as pas de silènes. Allez, allez, on va démarrer. Donc, à Salamaka, pour me mettre de marquer, à Salamaka, pour épeler, oui, la qui ça a été, qui est des femmes. Donc, on est tout de suite noir, si tu veux pour les tirs, les qui n'ont pas piqué, on est beaucoup d'accord. Il y a des gens qui ont dit dans la table de la matin pour le on a sorti de la matin pour le on a fait un exemple. Nous avons église beaucoup pratique. Vous allez pas tout le monde national, qu'est-ce qui va dire? Papa, c'est moi qui va mourir, puis surtout ça va aller. On est pas y avoir ça, c'est pas de papa pour moi. On va dire que ça va ça. Les amis, ils sont pour découvrir mon réalité. Donc, les amis, vous allez converger mon ambition. Les amis, ils sont pas comme les gars. Il y a pas de noir, il y a mon qui ça, mais après de Maka, à la ligne, pour ce moment, à la vérité, mon qui donne la barrière, c'est pour ça mon tour, pour cela, pour qu'il est à la noire. Quand je tombe à Bigé, donc vous allez, votre voyage, vous allez voir, il a essayé de faire des motos. Vous savez, c'est pas mal si vous qui parlez des amis. Ou là, vous avez un film qui a à vous pour la réalité, au moment à vous la caméra de pour la zone. Là, la même qui va s'en faire, en continuant, il y a pas si beaucoup qui a vous allez, ah, la moniteur. On a des tout le monde qui a gagné 40 ans. Papa, c'est moi qui m'a mis 1910. Avec mes 18. 18, alors, oh, il y a beaucoup qui m'ont mobile, et moi, c'est pas bien long, et on a commencé à voir beaucoup de mal de choses. Et il y a beaucoup qui toujours, le 12 octobre, là, ça s'est gardé, mon collègue a beaucoup de la Mouka, Wanakata. Papa, c'est pas un beaucoup de papa, c'est pas un qui a gagné pour les années, comme c'est le moment à Zaputa. Zambété, Babigène, on a Zambété. Voilà. Alors, tout le monde vite fait. Ngana c'est problème comme si beto kuta na boye ndeko na ngai ya posa limba poto meko sula pena bien mutu na msozali mwana mongala voilà sikoyo yebisa biso nanu ba président ba ya kaka na nkamba siko président bazwa na nkamba tous les présidents so bazuki bokozi ba ya na nkamba siko nkamba ba yaka agression aussi la tenza les autres c'est depuis changement aux attaques sisi mandat na yo siko na nkamba ba yaka oswani
kama mambo na boko ya kama mambo na igreja mambo ya boko na mambo basi kwa kazi kwa fundisha sana kama basi pepe kwa mwene sila hata kuna na nini ndio bado msio baiba kwa kwanza mole basi kwa kibao cha alisha spiritual Mungu na benga kai kan uso kaza kupesa kwa maji ya kwa ndio bado kwa sababu ni kama basi ila yako mambo tena basi kwa la toujours souffrance sociale basi kwa bana basi kama bana mti talaga basi tu kwa comprendre mambo na makondi pour des cherches spirituels à côté de moi. Pour soutenir le parti politique, pour soutenir le parti politique, pour soutenir le monde, et ça l'a gâté pour soutenir en politique. Mais tout qui m'a dit, ça c'est libre dans le parti politique qui a choisi, mais quand il y a influencé la compagnie, c'est la carte d'église, la mission, ça n'a rien à voir. Moi, les amis, mais je dis pas que ma démocratie, ma question, c'est Merci beaucoup, Papa Nabiso, Apo Salimba, Mwana Mongala. Te reçois prochainement, même la duplex photo sur la Pena Kitoko. Merci Nzamba Batera. Merci beaucoup. On est ensemble. On est ensemble, voilà. Donc, Wana, tout ce qu'on en direct, il y a un Kamba. Oyoki Wana, Papa Nabiso, Apo Salimba, Mwana Mongala. Ça l'aura bien. Bien, ça l'aura bien. Alors, réponse aujourd'hui, tu la réponse, mais bon, tu la réponse, tu la réponse qui toque. Il y a un passé message on pas à Tunao, où il y a un canapé pour expliquer bon dégué charger l'émission en Kamba à Péchoya. Voilà, comme tu me retrouves sur le souka, tu vas la biseau. Il y a souka des mots. Mais le ça n'a pas cette émission là qui OK nango bien na l'invité. Parce que nous on a Mikolo on a l'habité a été bien té Mikolo ya Chua Mboma conseil on peut ça Chua Mboma na mission aussi ça veut Chua Mbuti suri nani Chua Mboma comme qui m'a dit pour na lingi tant ça les émissions on avec force contrôler ka ligne na yo ba ligne sous ba kendara ti dépassement no salia muke wana dépasser muke et on a mis en garde na pesio na kanisi oyo ka za mutu ko cha teti te ngo cha teti ngo za poza teti ko cha teti te ngo ah non ko cha teti te
La personne mise en garde de Chouamboma, on a été la personne mise en garde. On a dit qu'on a souhaité pour nous c'est comme Papa Simon qui m'a engagé. Vert blanc tout là, Oyo, Obiti dans la montée, pour critiquer la vert blanc en Kamba, wana. Et l'eau que touché la mini, et l'eau bela Chouamboma, n'est pas minimiser miso, ceux qui bakin toi diwana, ceux qui mangu, nan Kamba, Chouamboma, va fantir ça là. To sola la ye ayebi, avec la même en Kamba ye. Assez grand le Kamba. Chouamboma ça. Yo amutu na ye. Ya senga ko bi kuna lesani on to ko ni so bi tu na bundenge ni o so faut tu na été papa na tuna ouais ça biso Chouamboma asenga ki na meme na Kamba azo ye mo kasala na so tuni on a le bina mais le là c'est l'émission o na yo assez l'émission sur na garçon moko ya non pesi maloba jo garçon na abeta bitaka boy aza muta failli boy do ye hein mutu mo so comme ce qui est dimanche comme ba comme moko eza moi ba tanka la boy et dimanche qui ce qui est dimanche et ce qui est dimanche et mutu mo abeta bitaka ba so nganga ba sala Chouamboma boy aningisa bitaka muta failli jo wana ba sala Chouamboma ni so benga bato en direct pour ba critiquer ka église qui banise bilo ba bimisi wana na uchela ngo mona bilo ba bimisi wana na bato bazo benga et Chouamboma bazo pati ba ke Papa Simon Kumba ba botate papa wana Chouamboma bombe boso yo na compagnie na compagnie pas garçon Chouamboma et sur un micro les là hoté au lingi micro lingi visibilité papa linga mo mais que non ma politique non côté c'est bon ba mettre belé ba Rolando pe la kanti kalaté ba mettre ba zo social pe que tant l'ex na poto to côté politique té to qui para politique té to karama kama pambala na poto en Europe yo côté ba msu ba to si mata caméra pour que non et ça il peut c'est yo côté Rolandi ngai ndeko na pe ndenge na poto poto na tikala makamba poto na c'est et ça c'est bon mais comme donc yo tout de ba donc on va toucher partout c'est quoi. Vous avez dit contre les combattants, comme pour les combattants, vous avez dit pour Félix, pardon, vous avez dit pour le président Félix Tshisekedi, comme contre le président Félix Tshisekedi, Robert Chilombo, comment minimiser ce qu'on a sauté Kamba. Il avait essayé de politique, on a arrêté, au bout il y a journaliste, il y a contre Félix, il y a un point d'invité. Oui, on a bien gambé le raté. Si, vous avez bien c'est non, oui. Donc, Chouamboma, on a eu ça, on a eu, parce que on a mise en garde. Pour ça, 30 kilos, on a ça, c'est 30 kilos, et on a 10 kilos par mois. Donc, on a le bina, ah, chose à ma toi, yoka. Dans ces plans, on a mis le banana, mais côté, on a l'équivalent qu'on l'a sous-souté. Donc, côté, on a dit que on te donne, ils ont na liso sa be miso pambala ta kameti mbola musaka ko loba ko boyana botena liso bongote là on répondre te kimbangi c'est ko le karaté donc mutu tout na loba awa oya yebike alinga biso to kimbangi c'est tika biso na ko na biso l'église est belé so moni pe moni vert blanc ko tala ngote zappé tala no pa yo na ye kuna oh zo tala ngai na loba na yo donc zappé ngai ka yem c'était ko tala biso te tika biso na vert blanc na biso na makambo na biso na nzambe za mutu nyonso chargé de mission aposa ali balobi yango bolinga te soki bondimeli nzambe to ba nzamba punto lo bate mboka oyo le président Félix ayebi yango akendaki kamba ayebi yango azongi defu ayebi yango monike mboka wana nati oyo nyonso nzambe alobaki na président na biso na bitumba za yango ekoleka mpe kosila nyonso te kosalama ndenge oyo apesaki ye conseil oyo nabika yango wana mise en garde Chouamboma na bajournaliste tout oyo nayoka bino balobika mabe ya Simon Kimbangu ya kimbangiste ya kintwadi komo bakana parce que komo nanga eza mbola wana eza komo bokamba wana Chouamboma ozobenga kamba wana so omoni mpo wana otomboka mpo avant kamba wana so olingi benga wata mbola po komo nango ezali kala mbola komo nanga kamba komo nango kala ezalaki mbola. Donc nana nguya makasi do nana nguya nana droit koloba parce que eza yanga kuna oke lona kuna so na kena lona nguba la ngai manyoko la ngana rolia tout et donc moni kuna ngeza ata la moni c'était moza na biti so ya nani na obuka ngopo yesa mabeli nanga mbola ola nanga donc nana droit na loba na lingi ba kimbangi nana ndo na zabu na droit
na ba ndenge na lingi donc oh nous sommes le candidat ndenge ma beba ki bangise yo ngai voilà tout ça moi deux personnes en mot vite fait salutation on a opé ça on a ça lango ya opé ça penda nzambe na ngai opé singa makasi papa Simon Kimbangu kiangani donc tant on a ça la émission on a inspiré donc on a directement donc on a ça la comme la monde sur icône papa un kamba à ça partout na kamba non comme aussi c'est que papa hein papa Simon donc bien ça penda nzambe na ngai merci nenge ozaki na ngai l'émission et ça na plaisir mingi et nenge pe na zawa na opesa mboto mingi na excellence yebi nenge mingi tozalaka na yo Claude Tshisekedi oazali coach ya président Félix Tshisekedi Claude Tshisekedi apesi yo bamboto ebele et place mama mpe azali kuna mama Fideline ya yo mpe mboto yango wana napesi yo napesi colonel Carl Lewis napesi ye mbote mingi napesi maître Jamos le jeune maître Lega o motema na nga mbote mingi maître Kazamoto maître Debs comité de bagarre maître Wera Mukuna na Londres maître Lemabe double one maître John Moïse on a chargé de mission il y a gouverneur na biso Kisasa Ngobila Jantini napesi mbote napesi mbote na po Salimba mwana mongala po papi ke na mitoyo andimi nyonso oyo ayoki ayoki na pesi mbote na mama Marie Mwilu mbote belé Jospel Wanga na pesi mbote papa Sibes Oazali numéro 1 ya bakimbangiste na Kisasa papa Sibes de la ville nemozo kumbela kimbangiste na biso na Kisasa wana propriété makamotu tintani banini tout papa na pesi mbote pe papa révérend Guy o apesi nga makambo belé na mutu na pesi pe mbote na pesi mbote na papa José Masala na Nkamba na pesi mbote na papa Rouge sport rouge na Nkamba Joe Makozo Daro Kindongo na pesi ebele colonel Faustin Munene mwana papa Munene Dekos Mukoko oh Dekos ouais ngai wana mon petit na pesi mama Godelvi Masiala Kimbangise Jansi Malakidi HD Pro Kimbangu na pesi mbose na Jean Vini Makesa Congo Kimbangu maître Seba Dialungana oya biso ya Faki maître Simokin Kazi maître Teddy Ndoto maître Mick Matlango et nazo na kati ya mutema mon vieux Jeff Kachunga nayebi ke opase un moment difficile maladie corona eyaki mais nzambe oyo tosambelaka natioko na babondeli ti lelo ozala biso mon vieux Jeff Kachunga na pesi mbote pa ozali na kini ozali toza ensemble na mama Jackie oya biso papa fils Kalambote ya yo yango yo e Denis opesi mbote te Denis Coiffure na choisi les rois na Belin koloba coiffure koloba salon ouais na leki na ye dik dikando ya yo yango yo Guy Michaud Wanjo tozalo na papi gen donc nayebi ke okomi déjà kalate to mono ozonguluma penda kalate to mona yo masalo ozozonga et na bosani te oyo ngai napesi na suka molongani Niclette Nicole Makanda Mola napesi yo bambote ebele yango la solution na kene bambote apesa mwana merci bandeko nyonso bolandi biso na mbote encore na Dekos Mukoko ya palais merci na papi les rois quartier limité Washington l'honorable tokomi na suka ezalaki bongo oyo abino camionnette Mola c'est descendant ya papa Simon Kimbangu l'honorable parce que 2023 Ibaya pena epsi bala bandalumwa ke nazo ya kalaté moto na moto wana nazo récupérer yango pour eza place ya sportif nazo kobongisa yango nazo kokomisa yango mpona bomonaka na oloba mingi te mais moto na moto ya bandalumwa oyo abino mwana bandalumwa ye okisiko na bibisi ya mwana bandalumwa ye ya tongo mwana bandala kitoko camionnette mbola de descendant Simon Kimbangu ye yo azoloba wa donc nazawa bandalumwa na moto plaisir na moko kalaté quoi total makolo pe Julien Yandi kalaté bukume sa bandalumwa Julien Yandi na pese bote de la sukisi wana na bosa l'imbattable Tourabo
Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87 98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Gene Tolobe la vie. On va mettre la lumière. On y va.